singa mayele mais biko mwana mama na ngai mwana mama na ngai bisete eza problème nini ikamu nini yango oyo kokomela yo ikamu nini osali nini mais esalinga pasi donc c'était maza mama na nga donc akoloba te mitema esanga pasi donc na ndenge lelo tete makomi na ka bongo nakomi osokola ye naoliesa ye donc comment ça va passer? Si ça va gars zoloba, to zai. Eza kutunga mo na kenda suma activité la ngati yango moni pe 7e baga. Mikolo azoleka pe sur la télévision te on azo ba ke ba fan nenyo surtout. 7e baga ba fan mokili mo monde entier. 7e aza malade. En tout cas na yeko epsa binoke to sunga ye na ba prière. Tout ce que c'était malade, ma prière, cause à la malade mingi. Voilà. Période n'est règle. Ok. Ça comme la période règle et débordage. Au moins les hommes les autres sopane sopane. Les autres sopane on koka kutu te. Ezali tem so ke tournage à la type en peste les autres ça musa na yi. Na vu que pas zaki on joue ba calma ka ba tonga ba calma. Donc voilà. Douleur, hein? Ma douleur, je suis pas donc qui sont alors je vais calmer, on se voit et je suis mal soufflé. Voilà. Oh là là. Ok. Azar bébé. Donc azar kuna baso azolia te po aokoka kolia te ngami nazo sali nazo foksa kae. Nazo koka ka te ko sukula ngami na koma opamusa e ko sukula kuna ko teza bishte na pamusa kae kaka la pamusi esili. Mususu msuna tie pampes so basubi na pampes wana penga na olongo na bwaki na charge kabo. Ino kaka dimanche na bisinga kaka bisinga na bisinga na mela bon fort bisinga kata bingo bona so belo kasi bien na oti. Aso meninga pe na mela na kutunga mo kutazo koma ya mela ne kasi ke ka moko ali liboke na ye. Ali liboke na zo seksa na ngapu na kila jipe liboke na na ole to seksa na biso. Abetela masolo musala bambezo le kabita na betna musala na zubetela ka popoka makambuka leto so ya take ya na leki kwa aso rama kamna ye ya mamna ye telipine tala boye ngai mama me makamteka biso mo pe famille mamna ye ka biso ka mwana lo bango ezati ok c'est ça ba kité vraiment ngai vraiment batu ba ye ba famate ok donc bon il malade mais ngai batu ba ye ba famate mais vu que ils ont grave toujours changé mais ils ont changé pour cela on a vu que dans le bas na ba faka mbangu habitati bien vite na bamna zi moto wana le na ke na koma bo na uta ba kuna ba fanu na ba ma ba na kaji ba otala na koma bo o wa mutu ke zake ba kena sete mbangu na bibi ba kena sete mbangu na asali ngapi na rapidité na na koma l'hôpital bo docteur ni ba tuba kota ka mai ok na ka ba kota ki docteur pose ko donc ba kota on a ka hôpital rapi mbangu oh là là o ta ka pe ma kaka asimbi na ni c'était ni alors tu vas te lanka on va te choka basi oh maintenant ce qui ba topé ba yé ko tali non tu as cette bagarre ba prière musunga na ba prière pour la cette bagarre voilà. Salut, mbote bandeko balandi, mbote de partout où vous allez nous suivre. Merci beaucoup de nous abonner à Miss Elongation, de partout où vous êtes. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Notre nouvelle d'aujourd'hui, actrice et comédienne 7e bagarre est sérieusement malade. 7e bagarre est sérieusement malade, comme vient de dire sa sœur. Donc, la sœur est venue sur le toit pour passer le message, demander aux fans de 7e bagarre de prier, de demander la grâce divine pour la santé de 7e bagarre. Demander à Dieu, prier beaucoup pour 7e bagarre. Notre actrice comédienne, elle est sérieusement malade. Aza penza maladi azobela.
azobela bandeko ndeko na biso leki na ye ya mwasi asengi cagnotte te asengi na ye bamillion te asengi na ye mbongo te alobi tosunga ndeko na biso comédienne na baprière mais esika oyo yo fan ya 7e bagarre osimbami 7e bagarre asepelisa yo na théâtre 7e bagarre asepelisa yo osimbami osunga na yo kokanga motema te kokanga loboko te nzambe soki atushe motema na yo na kolandisa ma message oyo leki na ye awuti kolanse mpona état de santé ya grande sœur na ye 7e bagarre kokanga motema te ndeko mobali ndeko mwasi sunga 7e bagarre nzambe akozanga te kopambola yo. Voilà, merci beaucoup, on se revoit à la prochaine vidéo. akei azongi me amino mena bakisa douleur na ye azali mongo na saki soki pasi ameli soki pasi ameli ka bongo aonosikele na ye merci mais so regele kesi ameka kisi wana azwi kimia ezalaki ameli soki pasi ameli ka bongo aonosikele na ye mwasi na yebi so ekomi periode yango makila ekomi osopana ebele so ekomi osopana ebele siko mpo ekata te fa asomba kisi na pharmacie abeti ameli nde asante ekati wana siko po ya normal ya règle nde basi nyonso basala so asali 4 jours mais eske bana odeborde 4 jours eleki osali une semaine besoki ete 2 semaines nde mona ezalaki siko so ekomi bongo fa azwa tonga une semaine 2 semaines mais so règle eleki so ameka kisi wana azwi kimia ezalaki moto bapasi na ye banoyoka wana presque mpe ebele bayebi 7e banoyoka pasi wana presque ebele bayebi babiki 7e banoyoka pasi anoyoka pasi me anomela nde bakalima presque ebele bayebi eza te so baopere ye conscience na ezongi bato bakoya na bango bakoya kotala eza problème te so baopere kaka bato baye na bango wana ya bango sete aza ya nzambe wana ya bango sete aza ya nzambe oyo olingi osala moninga mabe yo kotikala sekoseko te yo kosepelaki moninga aza na hôpital pasi azolela pasi yebi moto aza na mbete hôpital azoyeba so makambo te yo oseki yo echolila yo olobi mabe yo nde kotikala sekoseko te voilà merci koyo fungolaki monoko na omelisi yango donc bakutu te nzoto na ye moto atala eza kutu so azopakwa mafuta aza na ngati ya chambre azosokola apakwa mafuta moto akota te soki asisi nde boni bokoti me nga nazopamusa ye naolesa ye donc un moment ane la rose aye mpe apasuka apangusi ye nga naosala mosala mosu na rapite na kiso bakisi mwana atikali kotala mama na ye voilà parce que c'était ye epa na ye moko andimaki te ke lelo ya ozala na mbete hôpital andimaki te ke akokweya parce que mpo azalaki nanga bien nga leki na ye tozalaki bien tolie toseki kutu nga kutu nazobinela ye kutu nazosase baje na obina aseka dimanche aseka makasi biso mibale nabi nalie naseki naobinela ye wana batiaki nzembo moko wana nabineli ye biso mibale kaka ti bafande baleka c'était baga abia dipine yo kuna ofandi olongwa noki te nga alongwe na nga abi onga ndio mtu bengi nga kaka siko kaka tolongwa mamo tozonga ndako abe tozonga ya tiki nga ye na tiki ya tu moto akenga mpe na kei comment c'est ça baga azaka wapi